Ba maman bola nangai. Boza pe na bana lokola ngai. Et lorsque maman soki mbongo wana, ezaki déjà c'est ma séduction. Azili bo na tali. Abi ya mutu mboko kate yeyo. Mutu boko kate na yeyo. Ha. O mutakala pamba. O loko ni nango. Ah. Ana maman. Wana sko l'accès ko maman liboko na. Tu fais ton meliji. Ton meliji, jiwana melise maman. Ezali jimo satanique. Beti. Toi mon beti, maman pas na sa présence na côté. Na bina bezo ki onom. Babi bébé aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui au koratete. Ok. Allez fukama. Ton fukami. Mon pépé mon maman beti nga. Maman pas na team na senti force moko extraordinaire. Ton na tellement na bimabwe. Na tabi papa moi tellement ki apesi mon kon. Oui comme on nga comme on na bien ngote. Oh. Mais yo bongo zuko na ngande no zupelo nya bato ta mona ko boy. Oh. Ngabina ye bote. Abi abi nga ite ngaba. Na yebi yote papa nga bapesi nga nzoto na la terre. To bani komela mama kwiti. Kwiti. Maman ebe pena Elizabeth. Ayeba ki Elizabeth. Kwiti. Kota ki na mama ti na hotel. Donc koti sko na kati hotel. Abi ça va chambre numéro 1 tel. Et l'autre côté la chambre wana maman kwe. Tant que maman kwe, maman apesi ordre. Et maintenant, nous sommes en Sili. Yo mosko jouer. Mais la jouer oui yo mo jouer. Et le bien-aimé de la Seigneur, ils allaient makambo et ça la passe. Et là on a déshabillé qui maman, on a déshabillé maman, na moni bala moko, moi na moko ya mukie. Akoza ata mukie kaka boy. Mais ça na misu na makulu. Maman ko ya koi pouf na tela façon ça nous allons célébrer. Chesko bonne tasko boy, mai wana so fungwami, na tasko batu bazo yeah. Mutene yo. Yo mto okote na maman. Mais papa maman na tezanga. Ah, vous changer me pe longne changer bondeni. Ah papa, maman so expliquer ngai sala no kiko umela te, ozo ko se décomposer malamoko noté. Parce na banote abi. Nzambe na likolo asala biloko nyonso ndeto mona ka mibale na mibale. To bandolo babongo maman ko michene bisinga baby alinga toucher pona ngai. Ndeti ndeko akufi oyo. Na ndeko fa na sima cercle wana. Na ebembe oyo. Basala ko leloko bo moko. To telemi. Abi to so bandolo baka bo michene bi baby longwa na yo. Maman ton sko maman na tel sko maman bona libumu. Na tabna maman comme na zembe. Let's go. Yazali ko toujours continuer ko salela yango. Aussi ça qui pewana abongami na epé bien to bimi to ki matanga. To komi na matanga to fandi. Mama tunga baby oh nan. Baby oh amina ngai. Oh to ba mama bozola na biso toujours to ke ni malem. Parce que ndeko bele ba tunanga frère baby témoignage va komi na suka to komi na suka. Mais to kende avec pression parce que na makambo oh bana nzambe pe ba yeba lolenge nini ya utambola. To komi na biso bina na suka to pona osilis. Yo mativani atunga oh nan. Ah maman petite amie na ngai. Ba maman bola na ngai. Boza pe na bana lokola ngai. Soki ngai maman na ngai azalaki mpe na moi l'acheter mo bébé soit lo alinga mingi. Eza pe na ba maman misu bozali kola na ngai boza pe na bana lokola ngai pe baby. Mais botiki la bana ba laisser aller misusu te. Il faut un moko ko coincer ka mwana, un moko ko chérir yepe. Donc lokate tangu nyoso kaka otikere ba semo boy. Maman o petite amie na ngai oyambi. Maman o petite amie na ngai aboki na na chambre bo fanda. Maman o petite maman na ke feta petite amie na ngai. Non. En tout cas, maman, en tout cas, bosse un peu élevé, même si na bo moto bosse élevé, na kati na moli mopé, ose un peu élevé, nzambe bena osunga biso. Ba maman yo bongo panique. Maman, fan na yo, apesi petite biso plutôt fan. Donc le fan maman akoti boko na sac. Maman, na moni po ki matango olembi, so matango loko moboe o bandolia. Et lorsque maman so ki mbongo wana, ezaki déjà c'est ma séduction. Ya ko corrompre d'abord moralité ya maman. Ne mo pe batu musu pe ba maman musu ba yamba, bana ya basi na bango. Ne bandeli azala ki pe bien na yo mais ton kaka aye azui kaka mwana no akomise ka pembeni mwana peut-être ko kaso kabelote et sa fille ça vient makama bon peut-être sombo dès les premiers jours ya rencontre peut-être sombo lorsque bazaki na étape ya fiançailles azui lo ba maputa azui lo peut-être ba cadeau yo zui ba te ba cadeau na ezaki peut-être sacrifier déjà na ba monde na bango tant bo comme fan pembeni o comprendre soki
o lobeli mo no soka telika mo no boy moi maman maman ni na ngobe boy ngobo mena libana nga maman o kanga ngai le babilo mo abongo donc il est capable na bakana la bongo tant sikoyo apesi maman azui maman maman mubimba tant de ticket ofandi azui bo na tali abi ya mutu mbo ko kate yeyo mutu boko kate na yeyo ha o mutakala pamba o lo koni na ngoyo Ana maman wana sko l'accès ko maman liboko na abi ça va ngana ndota mona liboko to wana une semaine to umela te une semaine je termine et bon ngana tala maman misu na sala mati fani to fani maman pa yakina biloko batie wana tanga ti biloko maman bandoli yakina kwanga na dendo na poisson na somba kina pipa zolia est maman bongo liaka bongo ta jezate maman bité mon na zwaki na pesi su bande ko na sunda bande ko pesa ki bande ko peka famille ya maman abi ah merci ngana ko pa kino nga zuye déjà na bango tout déjà bazwami et alors to fandaki 19h maman parler esili et moi maman to maison moi bar to mena moi ji to bien to fan to meliji tant to meliji ji wana melise maman ezali ji mo satanique mais maman mo na ji bendi maman donc nyonso maman kei ti singa bebi lelo no peso corps mo bolata corps no lata yango otambola nango lelo et alors singa ça de toute façon obenga corbeau aya obenga no kionom moko aya nene invoquer dojo lorsqu'il est invoqué dojo no kimbunde beta mbunda moko beta sous forme ya mabebele mbunda beta beti toi mon beti maman pas na sa présence na côté na mina bezo kionom babi bébé aujourd'hui c'est ton jour aujourd'hui oko ratété oki allez fukama ton fukami mon pépé mon maman beti boup maman pas na team na senti force moko extraordinaire ton na termina bimabwe na tabi papa mo atelemaki apesi moko so papa apesi moko na luka na tele longine na mona te na tele longine bo na mona te maman pas na koti na tando ta papa na ba to komelongi moko so te na koti na tando ta papa na mimoni sikoyo nga mupanzo ngai siko na tele nisiko papa na tele papa ngona ni papa mo azali president ya ba mama na biso ya fumbwa za kola papa likelima na bango ya mumbongo fumbwa donc wenzi na bango ya fumbwa wana et to na koti esinga OK to ki nisiko to sala mission to bimi maman ko Michel bi maman to fan na biso ate déjà comme déjà ba 23 ba to ba oli la ba bouteille ko ma to ko mo place moko to luka to lala na biso et le maman ba te beli to lala ndene be so mo lala les ate luka sama bar moko to luka to fanda to mil maman to mso to bimi no tellement ozana kingabo ba to ba yebiango donc to bimi to ba nisiko kende to ba no kende no ka maman ko na sima ngasko na yela na so nzoto papa wana ngasko na ba nisiko ya sko ko o ezaki kati na ngai à part ko o etikle ki okionom maman ko bisinga na kati na ngabi oh mais yobi kombo na ngai te yobi kombo na ngai te ba kombo na yebiango te abi oh mais yo bongo zuko na ngande no zupelo nya ba to ta mona ko boy oh ngabi no yebote abi yobi ngai te ngaba na yebi yo te papa nga ba pesinga nzoto na la te abia bebi uzaka tetia tokeka ko sama kamnoka tokeka na memayo donc kola muto koti na kati ya voiture do voiture na memayo mama ko singa yo fanda na kati fanza mulimo na kati na nganga mona bini na osa mama wa tombo bengi traida parce que mama ko moniza ida babenga traida mama baluki président abia lelo koyoka bani pour poussana wana sko papa na msko mutalobi donc ba pesa ni mbote mala moko ba tokene boki abango te to pesa moto fana tokene so fana to bae to fandi to banomela na papa na nini ko bien ne musique o nango atuni siko yo Micheline abite oyo mwasi ya mwana ngai wana ngana kati na ngai na osana mouvement mote kaka esprit wana ne mutaza contrôle na ngana otala kaka abi mwasa mwana kitokwa abi mwana to ba mama bakumisa toujours mwana ngai bakuna basi mama ko yesu na kati ne abimisi mama ko ebongo Elizabeth akinap mama bani ko jouer intérim Elizabeth bazala bona comprendre so ba bwana so pendeni mama kosi maka mususu to bani ko mela mama quit mama ebe pena Elizabeth ayeba ki Elizabeth quit ton mama quit mbala moko abi traida nga mono langu atoki to utika elo ton sko ya tomboli sko mama abani so mama mupandi hotel zalaki ene ti no kota kina mama ti no hotel donc koti sko na kati hotel mbala moko mutumo ya gisha zalaki na tele abi papa couple papa maman nga na kati nanga so na kati nanga mono senti esprit moko zuluka na réagir mais force ya ko réagir ezate ka force ya ko pesa ka ba réagir ba ko tambola ka mbala moko abi ça va couple combien pesi mbongo abi non il faut otika ba mikanda na yo abi mikanda ezate zoka mbongo wana likolo tikali so na bimi na retirer on pesa mon pourcentage abi ça va chambre numéro intel et l'autre côté la chambre wana maman quoi tant que maman quoi maman a pesi ordre et maintenant nous allons essayer yo mosco jouer
mais ngala jouer abi oui yo mo jouer et le bien-aimé dans le Seigneur ezali makambo esala ka passe ezali makambo esala passe et là on a déshabillé ki maman on a déshabillé maman pour coucher na maman donc sili mbala moko na moni place wana mai etondaki donc mai etondi na moni mbala moko mwana moko ya mukie akoza ta mukie kaka boye mais ça na misu na makulu maman moko ya koi pouf na kati ya maman donc koi pouf mbala moko na fandi donc so na fandi na senti esprit ko la mawa esprit ko soki ndenge nini na tala mbala moko on a beaucoup spirituellement non on est physiquement mais corps on ando tambola nango ezaki corps ya papa ya likeli bana bango papa batali likeli bazana innocent mais ngana seleki corps ne elongina mama ebika kiza papa likemba mama kutu koyeba ya boye ayaki koyeba yango tant soto bandi ko toko mama Tiffany pas tout bien voilà et alors et ça lui passe et alors tant où Batoba moninga na mai na miso bakanisi moto betinga soka pintoli na ngai ezotanga bona bolamu zam osali ebele nazolelelo yawe kolo nazolelelo yawe nasongi lokola bebe nazolelelo yawe ici na moni mwana wana ye et alors to mwana koti mama so fande kaka bani sko baluka bando baluka ngala ki motema mawa tono ki motema mawa na tala mama gabi abimi tanga bimi abando seka tanga bando seka bi en tout cas yo pena oze lombe na mayo longa na mukilti ozolonga yo pena je pense que vous avez un bras droit abandi siko ko seka bito zupena mutu biso to lukaka mwana oyo ko dominer pe na mukili na biso a dominer pe na mukili na bino encore en plus aoze susu mwana mobali na koti na mukili na bino awa en plus aoze susu héritage ya tata mabi tata ngone nana a bien obosani omem ko salaka prière ya ko sala tourbillon ya ko benga mama bango balina Elisabeth abebosani elongi moko bandai ko poussa na pembe no monaki na trône obosani elongi ne bandai ko poussana obosani elongi no poussana et alors azaki na besoin pe ya mwana na héritier et le héritier bonga to zona kanela mama abino abi félicitations abi tala reine tala façon so dozali ko célébrer achesko boneta sko boye mai wana so ifungwami na tasko batu bazo yemba banzembu donki bana basi bazo yemba bazo bina so na tasko place mo mama so afandi baletso sko robe ngai pe baletinga veste bazo binela biso babia libalo bene yebana ki voilà en tout cas félicitations batusko bazali sko kuna place wana bazasko sosko baye batali ngai bagumbami baye batali mama bagumbami ti mama tongo bakama sko pa ese mama pa ekati mama ndoninga mama tela boye esprit moko yo ya ni bimi tongo bimi bisingai précipité au garder mémoire na e mieko bimise awa bando bimisika siko on a déjà vers 3 heures déjà na tombole kaka wana na bando mimeli libana parce que on a réception siko boye mbala moko mutu ya gisho bien oh wa mutu bozala ne mais mutu zene yeti oh mutu ne yo mutu okote na mamu mais papa mo na tezanga ah vous changer me pele ngune changer boendeni ah papa maman so espérer ngai sala no kiko umela te ozo ko se décomposer mbala moko et alors ko décomposer zali lorsque maintenant corps wana e bandi ko perdre valeur nango ya mission on c'est papa pesa ngai retour na ngitikalaki o te chef vous allez luka bana moko atana tongo ngabi OK na tongo kasi moi singa bima mbongo na ku de ku na tongo ezana ngote bima na yo kende mbala mo pa na bimi na zonksi mama na place ya matanga maman ko batmo bazaki ah président ah ngati kibina kenda nto ba effort et alors espone bimi tongo kumukuna mo pa nzoto ne disparaître mo pa na bimi ko mama mela masanga abane ko mela no mela masanga no mela taka mama azaki ba mama ya à l'époque d'abord bazaki ba mama ya diamant vert fumbwa à l'époque ton fumbwa et pesa makasi wana biso dans ba mike et lesaki parmi ba facteur belé pe papa pe ane pe ko lobela e wale mso mwa keteki azonga bolemo mso mwa retard papa bane ko loba mwa mingi pona e et alors tant maman baluki pe sili nango eleki nango pe wana tant eleki na tongo na pe na e maman
yango lobi bokendaki bino na Micheline Ndeni tokende na biso bongo yo bosukende na président tokende na président na meki ko la mais na sentir kaka nzoto bien te mais na sentir que non maman lobi bongo take maman caché vérité nga bien OK et sinon maman na tabe yogen na ye lorsque yogen na ye maman bombi vérité yogen tonga ye est-ce que baby félicitations bazong singa na service na yo na bazong singa na service na ngabi oui bazong singa en tout cas baby félicitations autant sur la skona yogen félicitations ezaki na moko so yaki na temps parce que matanga ya mère ali ka fait bima c'est plus ou moins une semaine na mort donc félicitations oui félicitations donc sur la félicitations sentiment tant on motiver un sentiment na longo kata molimo maman ba la mise félicitations na monoko en tout cas yogen yo pe félicitations pour ba conseil yogen félicitations frère moko azala ki wana ayoki maman poussani oh baby maman ni yo ya makanisi maka baby yo musika yo yogen ebi wap bongo tala ba film te na acteur mo yogen te ngana bi acteur mo yogen te ozo ba lelo mususu ngana ibi ba block wana ya so pe oza pe mutama solo la baby mutama solo bombelanga ngabi so pe mutama solo asinga yo ne ba na ngapitenga no banda te yo ne lobat so mutama solo abisanga mo de passe na bongo amuta on kai tozam ta on kai ngabi oui na ebi ngapela mutabwe abi maître a salué malamo tant soit salué ba pele ki ba zeke ma to mais nini ngo ba guma melo benga bitin aza mutu nga to sani ba sport ta moni nga ba niso beta masolo na ngai yango moni ya sali bon ça va qui pénètre pas qui et le kilo binango premier jour deuxième jour nango sixième jour corps bimate corps bimi donc corps bimi ba na corps ba te photo omega ndeza ba matanga ba kitsa liboso boye ndeza na kata katafaki ya dei biso to susu fandi ngana fandi awa ba mama ba mère Alec Micheline tellement pas la nenga afin de muto cercueil donc afin de muto cercueil pasteur moi ba noter abi nzambe na likolo asala biloko nyonso nde to mona ka mibale na mibale asala mibale na mibale lolenge nini asali mwasi na mubali mais asala te batu o balandana o yazwi mutu na kokoka na makasi soka sali bongo seke komi na moment oyo alaksa ki bonzambe na ye nde to kolobela place to lobeka ba mapasa ba beti maboko to bandolo ba bongo mamoko Micheline bisinga baby alinga toucher point na ngai abitala nde to zo pesa exemple o monde ti ndeko akufi oyo na ndeko fa na sima cercle wana na ebembe oyo bazalo ko leloko bo moko to ka lobi eloko bo moko maman Micheline ba moba atelemi abi baby na senti force ngi bando dimne baby na olimwa na bi ko limwa awa nzoto ko sala ndenge ne baby awa na se décomposer lemsu na ko eloko moko ebima awa na zongi susu ko to ba ndeko msusu ba zo publier ba biloko mo ba publier ki parce que il a ki pe biso na kati ne tonga pa papa zana ba esprit msusu ko se décomposer mais comment ate etika forme identique ya mukie mais c'était que non azalaki esprit ba bongo la ki mbisi e bongo molimo wana bimi mbisi wana tikali tala mbisa munene o tale loko mo wa munene boye non l'esprit c'est l'esprit c'est l'esprit donc en tout cas ba nzambe bo sala moi bokebi parce que il y a aussi des gens au total ba film moi mutu ba lete ba bloko mo ko ba glace comme pe zombie au tele pe bola pe na butoloti donc ça ba phénomène mo bon en tout cas bola na makamata te bolanda o biso to monaki to betele bongo souffre mais ya image ya o biso to monaki. Donc maintenant tu as limwa force au ya corps na ye il faut ça la nini et perdre. Donc lorsque vous perdre et ça la nini, vous sont en akati ya nzoto ya mwana mwasi. Parce que déjà ba comprendre parce que déjà ba dénoncer. Surtout ce que ba nisiko le pasteur no bi nzoto oyo na photo oyo na nzoto oyo na tantu na fanisi asema na sima. Ezaka eloko moko. Ce qui veut dire azui image wana ya oyo ye Micheline azalaki nango a bloquer yango d'abord azaki pe wende di a bloquer yango azui siko corps wana azongisi nango valeur nango le temps que Micheline a senti muto comprendre le mystère ya babiloko wana parce que ça peut fait partie aussi na ba mystère ya ba délivrance nde bande comme so ndeko na biso mo bimela biso akufa so bengi muto azana nzambe ya solo akosoka corps wana ako perdre valeur nango azongisa autant ndeko na bakunda etika na se akunda esprit wana ko telengana et vous associez na valeur te ako bimela bino na elongi ndeko na bino wana muto ko fungola ngo bien eza papa na ngai Timothée tango koleka et là Tiffany Micheline la telema bina kei abandi ko keni tango ke sola na ke na senti ke non abandi ko keni mais façon otambola tango abandi ko keni na moni ke non abandi na ko boiter
tant on boité non ta la boisson que se décomposer dans tel les apembe na ils a pembe non tel ben ça oh la qui sakinga wana voilà tout près ka wana abali ko se décomposer na ta la boisson qui pena ezo kwea suki ezo kwea ti na ta la pena mais na zo mona molimo mutu so mona te ti akoti na ka hotel wana tant so akoti abi baby na si da valeur ana tikela ka mupepeka ya pam ngabi ya kana wasozo wasozo fanda tabi no ka su place wana te nena zabu so na zongi wana non risquer le mot seulement wana kota mutu wana zana abi dia ku tellement no wana tellement parce que no sentir ninga okoma akoma ninga mabe abali ko tabi abali wa mususu ndeko na ngai batu musu bakufa eza bali wa batu ukomona jeune ndeti ndeko na biso azabwe wana pesi exemple na ngai le mususu yebi misala na ete musala zui kaka kokenda ka koboma ka batu ko kokenda boma batu batozo boma le mususu singa kitana moma wana ya boma mutu wana mais abomi mutu wana peut-être ninga bongo na motema peut-être ninga iba nzambe mais abomi apesi na maboko ya sat na masatana na nkona ye nyoso eno de konanga to bongo to banisko lo babisko biluka bongo albi na prier mais lorsque non nyala banda prière no singa ndeko nyoso ya hotelema parce que no senti molimo na nzambe zoti ngana lo beloko moko pona liwa ndeko oyo pe pona bato baza aw to so bandolo baka bombe chana bi baby longwa na yo mama pana telemi mama Tiffany nzambe azana ba oya ye amen amen nzambe azana ba oyo ba benga mi nzambe mama Tiffany bazali longwa na yo mais pona to ye ba bango ne mama Tiffany place ne biso ba na nzambe to kuna ba problème mais ba oya nzambe mama Tiffany bazali papa na za église malonga te église na kutu ba l'époque wana to no fingango pesa ngo na bite ku so ezala so ekufa pesa na sensité moi de bandimi na moi sina bana na bande ko kwa famille so pe balimba so pe balimba eti mais kina ka jour en terme matang mama Tiffany to so bandolo ba botelema loka mama baby longwa wana longwa mama Tiffany na telemi betika premier pas deuxième pas bou na koi donc na koi na senti vertige na senti comme tu es calé tout comme tu es calé maman pasteur na ye abi yo na pekiso na nzoto oyo ko banda lelo tika nzoto oyo siko ba tusko yo babani siko mituna yongo komi ba délivrance beni mutako ibu ti oncle na biso mo wazala ki wana azabe mutu mwa mela masanga fort que son homme repose en pas kufa noko na ngai des anneaux awuta pe wabina bakuti nae kokoma na porte na pangbo mama ko boki ono mutu ba bakoti to siko ba bakoti bila mama te mutako ya mama te mutako sanda boy pasteur longwana atabongo trouble mbala moko ya toki ngai ali atinga na mukongo mbangu na hôpital siko tongo kima na ngai mbala mona tesko corbeau siko yo aleki cri de corbeau bana nzambe surtout bandeko bazana ba ndaku étage faites attention siko moni ba corbeau bazo tourner mingi likola ndaku nao même seul pang na yo fandi bo likolo omoni ba corbeau ba tourner ezaka sina mabe sina liboso za lem so mo malade ou soit signe ya perte parce que corbeau ya pe oyiba okobung selem susu mwana mubali musala mabebele donc l'esprit à corbeau sikoyo tant que corbeau ali moi tu n'es interprété abinana simana yo mais kokoma no hôpital okoma tozo ko zomba la moko mais c'est kene malmo na dojo invoquer yebisa masana ngai yebisa masana ngai muro bengina ngai na masana ngai zebele yebisa masana ngai bango tout ba ko région ngai mbala moko tangu ya kii ebisinga dans 3 minutes no zonga na service no ngabi OK wana ba menga pe hôpital ba komi ngai donc comme ni ba tsanga tonga maman Elizabeth bi ba peso tonga te wana ba pesa ngaso passer na sanzaki ba pesa nga kisumo boye eza so sanzi ba peso ngo to libite ke zamabe bana nzambe loko nyoso prier toujours et là ezali kisumo na kata kiswana ezali na ange moko satanique ezali parmi ba kisango ba salela yango ezali mingi ba sécrétion nango et utaka pe na se ya mai kisango ba pesa ngo mingi soki moto azo sanza o sanzi soki ba kisi to o sanzi komi na suka esika la kiswana moko eteka na carton ezaka un peu en verre na komi pona komanga na suka na kuma pona bana nzambe ezala mingi injectable pe sirop et alors kisi oyo basala rango mingi na ba vomissement oyo ba sirène ou soit na ba mutoki ya ba sirène na ba to bazana kati ya loge na ba fabrication ya ba médicament ba to mabe ne bazora ba kiso na parce que sirène a secrétaire ba mai moko boy et alors mai wana soki mutu neti oyo biso boy abandi ko mela yango ne osala nini et diminuer acidité na niveau ya estomac ou le estomac est sécrété et ko sécrété te et ko arrêter et alors lokola nga déjà na mesana ki ko lia biloko ya mai
jamais bakolo bakino ba arrêter si dit parce que même si organe nga sur le plan physique et comment ki na mo ba gomo ko boy ya ba biloko o eza ya mai moi ba pesa nga siko produit wana ezala kité donc quoi yena ngo Elizabeth singa ko zo ki swana te maman munga tuna abisinga na pesa ki oyo loko sanzi mingi et calme parce que ko perdre des électrolytes et belé électrolytes ba ndeko ba za ba corps médical les ali ba éléments figurés aux ala na kati ya nzoto ya mutu ya mai donc loko na soko muta sanzi abimisa ba électrolytes donc électrolytes ni sala mutu azala nzoto makasi et loko perdre des électrolytes belé to pesa en 7 et calme et bon to pesa sous sérum au mel abi bébé jamais ko sérum yo na kati no 2 ans ba sérum yo na kati no 2 ans de na ba facilité déjà ya mai déjà ngazo soigner bien pesiré na soigner bon bani abi comme ko zongo te soko meko zongo etali bloko ko mela wana ngabi tika kaka pesa na santé belé na comment sentir déséquilibre abi ozo sentir déséquilibre c'est parce que non to yete to se so zoate parce que biso place to zali awa to zali d'abord menacé parce que ton bino bobimi et ça ba ange au balandi ba za na 6 surveillance no ba linga l'homme sous bimi boy ba zo moment élection na délivrance ko meko bimo na kunati ah ce que no meko matin ni na mission na ko mo lobat on est nga fani ni bono otala mais to en communication maman et ton ce que maman est na tel ce que maman bona libumu na tabna maman comme na zemi moi na pena na libumu maman Elizabeth sabi autant maman belé bonini autant la moi est-ce que maman ngana pesa solo oh mais c'est solo moi na okola obota mape yo omona ninga obota ngabi ça va bi oui omona pena ne moi na obota ngabi ça va merci na fani munga ngane papa to pesa yo tongaka ngabi maman ne na za bono santene moi étouffement ya ona sanzaki papa ne ba pesa explication na yo sanzi belé pe en plus parce que ngana libumu na libumu mi poso abi misu no pe koti to pesa ki oyo to lukata na sérum moko to pesa perfusion mais maman ngape na corps médical hein ton na bongo na pemi na mbet parce que corps médical hein robenga na ngate na collègue na yo ne na lali so na santé na oki bien na hôtel mana okini docteur na bongo ya talinga telinga aya zongi abiti botika ngamo na soigner aya continuer à bureau tia mo bisinga jeune homme est-ce que vous force mais papa na santé moi makasa bien yaka na bureau na telemi na bien na bureau akangi ton son akangi bisinga est-ce que je peux vous transmettre la lumière ngabi ah oui papa ngabi ah OK yaka à ce moment bon ici perce tapine zala ki akangi portine pas abel mo transmettre la lumière OK lorsque transmettre nga azozong sa bloko tout on a perdu qui azape mutu na biso déjà il y a 2 jours mais monicine parce que ton soit si bongo balmo ko bisinga oh ça va en tout cas maître il faut yaka to solo la ka il faut yaka to solo bisinga ndeni ba voyage mais ndeni ba voyage oui non on a déjà nous en tout cas félicitations en tout cas félicitations même si oh maman na bino yuka ngabia oui ngai peka oh abi en tout cas non abi voyage oyo ngana kenda mais zonga mais ezaka catastrophe chance que bana na ngai na bandeko na ngai na mema bango ne ba ko zonga ba zonga na dojo na fanda ina ne kutukuna ne na ko zonga pena mutu boy ne na koma pe botine pe na kangama be mais ba mission msona kina mais ma ina kokate en tout cas ça fait combien des années ngabia en tout cas e umel pena moi mingiti abi non nous amettre en tout cas il faut donner sola na yo abi ça va ça na talkis comme ngabi na 3 na D donc 3 na D ça 3 koto ba notre biso na D a abi OK to tient en contact ngabi ça va OK merci na bimi pe on attend na bimi c'est infirmier on abi lukile ta moi jimo bon préféré c'est la J rouge au PCA mela alors J rouge accompagné déjà il faut renforcer encore na makila auto bengango ema donc ema bana nzambe fo bokeba c'est tout na ba nzembo chrétien na ba prière mususu na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu oui allo escoti bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyiko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi maman leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona ki mona beso polikamba boye na monde na ne salamate
maman yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Mutumsu soit sali prière, azo tangelo komboya. Ema. On a tout bité de prier tout le bika. Ema. Oko penser azo lobela Ema, mais azo lobela Ema Emmanuel té, mais azo lobela Ema Makila. Donc faites attention ba Nzambe parce que oui, ça m'a remarqué fan to baki to loba. Au moni le long na sepeli parce que moi temps on a vu temps encore pour réfléchir ma cas c'était encore le comment pas mususu na moment on na loba na doda parce que tintikali penza susu mingité Emma ezali makila Emma il makila parce que même si na bakis mususu au moins ba komaka hémoglobine peut-être B12 hémoglobine boy Emma wana préfixe wana Emma hein ezali na latin ce qui veut dire makila sang Emma oui allez vérifier ma Tiffany to comment Emma eh vraiment donc Emma oyo koma mande boy vraiment maintenant le koma makaboye na kati ya eloko wana au moins tolobaki pourquoi ma Tiffany tolobaka pourquoi na kati ya hôpital lelo tokoma mona signe oyo na lobaka ngo bana nzambe balanda kango signe ya lettre oyo na lobaka pourquoi comment ka signe oyo na ka ko décortiquer sur le plan ba médicament
si le plan ya bato baza auteur ya makambo wana ya alors mona siko na kati ya semence ya o diable luka mingi na kati hôpital ezala toujours makila ya bacha yango mona siko ba na présence na bango oyo na kati bakisi na bango baliso na bakisi mususu oyo zo salima mususu na makila ya bato o bazo pesa ngo bato yango bo konane bande ko biso mususu ba lobaki non ngala sepelate bazong sanga makila ya ndeko na ngai mususu na sepelate na makila ya mutu wana parce que ça na ba fréquence satanique mususu donc ça va totalement de Jéhovah raison bande ko totalement de Jéhovah pour na ngai pendant ba peut-être place na bazan bonne raison mais pona yo soki mutalingi eti ayemba nzembo fala babina Emmanuel ayembele so Emmanuel soko ayemba Emma kati na mukuse wana pena il faut komango na lettre ote akoma boete ezala Emma ozo yemba ezala ote poko komane ne msusu Emma na biso eto bi Emma na biso ezali EMMA mutawolo bana Emma tibi wana Emma na biso peut-être aboyino baksa NUEL pour continuer Emmanuel mais so moni muto so ne Emma ndeti dernièrement tozaki na prière moko bande ko prétendre sisi prière donc il faut msuna ndako wana te maso pe ezali sentiment to ke pe pas prière ka parce que bande prière bande 0 RT ba 3e to 4 ba tout ba paiement parce que le but tozali na kilt mais bo paiement nan donc maman kuna ya bande ko prier donc bande ko prier na susko lito inanga na mekota na ko d'abord façon nazali ko prier parce que on a se plara so muto ko prier na yo kaningo prier so ça bien et ça nga bien mo bo kati na ngai et la façon que bande ko prier na ka bande ko côté maman Emma na belelio oh na mona ngo toile maman na zongi maman na bien na bi o mutane ni pe ba prier ne maman ko bande ka Emma na beleli présence na yo Emma na belelio Emma makila ni nobela makila nani makila Emma makila so se bela makila na zo bela ya nani so donc so bale sa biloko bongo mbala mo kala mitelo ko maman ko shindele bebe yanda ba na binzambe makambo ngo ya maman se moi zela kana bisinga frère Michael ozoka kuna bande de maman na kati na kutu ko makambo tu na ngai na milo na misambisa na kati donc il faut faire très attention à la prière surtout ba na nzambe très attention à la prière zala attentif même si na muto otilo liboko azotilo liboko asimbi mbunzu asimbi nini asali nini muto selo prière asimbi na lipeka na mutu nini attention même si na bo soda pour na mutu bala ete ba pété ma pekande l'accès ba bi wana major ma peke pola pour na pe ba longolo ba pété ba otala awa et alors na mutu ke ba couronne nini ba laitio couronne ezali ya nzambe ezali ya princesse nini eloko ni ba kitikati na yo faites attention ba na nzambe nzambe akosunga biso to bikete toza toujours yaye na kati na mokili oyo toza toujours bato oyo bible lobi ba peuple mis à part toza na bango mais ekosimba biso te na kombo na Yesu elo matifani tangu Emma abani so bisinga bongo ono bo pese J apesa na soufa ma Emma esinga maître Emma on renforcer Emma wana pour essayer la ba hémoglobine ba tiko nzoto bien ngabe OK maître na comprendre on moto so côté na bureau mon ça maman pas bengi ngai abi 565 na zio penasie maître yo bina maître yo bina ngana na zio bo sili na tkaka na canal ngabi problème ya teto kuta na kaka abi ça va na transmettre déjà Emma na ningi tona zo PJ na ngai rouge na fana tabika mingte ibani ko tona makila to bani ko tona makila maman fana mupandi bo fi mo fana kana mwana maman ta fi na bani ko réclamer docteur mo no bien comprendre te ba fièvre bande banda ki sko basse ko enveloppement mid ba otsayi kaka ba mai maman docteur singa na téléphone baby kama kila ngo yango le sila yazo loba kasi na zuma quelques cc kuna yango na chelo wana ngabila kuna meli yango te abi mega na makila ngo zalo ndeni et alors faites attention lorsque bat musuba lobake oba mekenga makila ngiza makasi non makila mudeza makasi te eloko za makasi na kati ya makila mudeza présence nzambe eloko nesa na balonga yo te c'est parce que nzambe naza na kati na yo ne makila no esa nini elenda mo ba toucher ngo zate mo ba simo ezate parce que makila neza via mutu est-ce que meka ngo nanu dans une fongoliji na mekto na mekino ko bien kaningeza so milaka jiming yana ba jim so mutu msoba ngase plaja nana so melija nana ma lili mo eza makasi donc une façon qui t'a muté mona ne façon pas makila ça quel link bien maman elle dit mais maître mais obi makila non ça ne va pas est-ce que j'ai pas ajouté si nina ngata na maboko na autre maman comme singa maintenant sentir la vibration ya ba présence et esprit mususu pemene na biswa ngabina bite mettre vérifier nan abi tous entouré par des anges de Dieu c'est vrai abi oui abi moi to ça lo mo ezate abi na ça prière moko to luka to ça le système moko ya bouclier donc lo mo bomba bomba biso
ke bango ba mona biso ngabi ah na bien ya tika maître atobito mi bomba awa bo ba bomba nango et dominer toujours ya biso le baka biso ndo ça awa to sera sous forme que non le quoi to sur la présence mon to ça ba esprit nyonso to ça nango to repousser bango encore musika abino zela na benda nanu moi quelque makila awa ka moi na la fièvre wana maman pas moi na kangami wanga na mila jina ngai donc makila moi na tout ya wanga na omela ka sur place na moi na kangami docteur ba bingi papa tel mon et voilà hydrocortisone boyela ngeloko boyela na expliquer ki ba produit musu ningi zalaki et boyela nga ba pesi mona pas moi na zongi yo bana nzambe na ba produit musu so mona ka ba pesi mona moi na zongi en vie mais peut-être ba pesi kaka pour na batikela ta 3 mois 6 mois une année à vivre non mona ki non hôpital ne soigner bien mais à la longue makambo mona il est plus pire ya o wana tant a pesi moi na telemi j mon laisser ah mais moi non senga jit ah bien so moi elle mexika gwa makila ne wana melonga ah so na pesa ça ma bête ah bien tese ma bête côté ba kende kuna ke bongo ka bongo mais c'est maman pesa na ndamo melo biso so ba malade selote moi na maman bango pa pesa papa pesa amel ameli pj moi na kitinga ah mais ngapena na mabele na yo awa na bi makabwe ababi mabwe neli makila bato yango no melate so lingu tuzona kutata mwana ngo ngapi okay ça va na okay na pena fandi donc na fandi ti kala minte bo maman Elizabeth bisinga baby sala lokolo lali repousser l'esprit no nyonso ba la musika no on ba bengi lo allo lo ay bisinga nini ngabitala bango likola ah moi ezati an les abwe biso tout na biso ba zonga ngabizong sa ba tutu na banyama tu bo na bango zong sa bango bisinga okay ça va lo abeta maboko 3 fois donc a répliquer banyama tu bazongi so est-ce que ngai moko surtout na tikala ko Elizabeth bengabi kitisa be kai no nyonso ya mutu kita be kai no parce que ça bendis ngam ki tombe na tikala boendeni abi kiti yango ngamone mdeni no sala momo pana kiti no na kiti zongi pena normal donc ça dit na sur na pouvoir te et le monter maman bisinga ça le faut hotel on appelle maman afande quoi maman pas ba fatigue alali bien le dans le Seigneur zem ya butu na zem ya moi ezali loko moko les effets oyo kaka na zemi soko mesana o noka olemba o noka ba bien te keba soko moni elane nango ndeti ba jour moko 2 jours 3 jours peut-être que ça nango fonctionnel ezali ngo ndenge nzota moto peut-être ba semaine on le cas ko sele ba course belé en tout cas nzota comment permettre te mais ezala misusu ou même ne landisami une semaine 2 semaines keba bon faut ba nommer au mituna ou bien comme ba moment mo bo sentir le misusu ndeti bana basi tolo na yo et vimbi kaka un moment donné dans le vide ou bien ma colono bani ko vimba ba batelo ah oh bon ni otela fanda ke sika moko te o fanda ke sika moko faut mettre un peu ko lukata ou soit que tout la médecin so médecin pas bani ko la nese no ah eza no lo mota tiki ou bien ba médecin so ba ah na mona landele yango na kasa ko eza no ba edem fonctionnel mais kende ko kita nango mais so mona biso déjà bongo c'est que le so ko kinete maman la kini na ba fatigue na ya la li pe ka pongi alali maman nga pe pa na tin maman nga na ke aboke nga zo na matanga okili abenga bia okay ça abi ça va to bima nzila mabite yo manza mona nga ite abi te to manzila monga bina so matanga so nga notikala nga na ngabi te yo tikala ka abi te to kele so tikala boni yo za boneni mga discussion momoko Michel Nabi kolanda ite bo bima nombali so bani sko bima to so bani sko bima na tumba même sur likolo boya mona ba ba pata mo ba tout normal ba to bani sko kaita papa to bani kaita no ka to do kaita ka prince muta mo ute kuna abna rapide donc na poussera mu kié kaka boy muta moteleki wa obiki nyama zobo tambolo kutala te naningi pa yaka naningi kuma peme na tikala po mona ete momoso tongo ndiko l'équipe na ki somo muta maso tongo panzani donc momo kana mo kotu ngima me kasko etelemi kaka donc so etelemi momo Elizabeth benga singa zwa moto momo longa place wana momo ba moto na mama kende na yo na matina moto na ki kuluma to mo kulumba na zo momo bis moza kana bia totika ngai na kingasan zo momo kingasan bana kingasan une église bandeko na bisomo izela kuna église bandeko tulbaki oya songe za likolo songe ngo za likolo yo wanda ba koko na une église wana na koti izana kingasan ya suka na kingasan za mibali na quartier eza moko na kingasan na suka na face ya ba maison ya pemi moko peza wana moko wana babenga ngo des champs to na koti mbema oh mais otika kana be kaibwe otambola boendeni korbo kuti wana lembi omesinga zona linette to apesinga na timba mobwe pa na moni korbo mena korbo azoya aye ninga pumbwa ka school peketika li papotika sko moko aya pa do force ne omoni ngami keba zana biloko mususu mona na ndako
oh to lala ki boye museleke ta kufi na ndako mais na ndako même ça propre mais museleke surtout museleke ta rouge ou bien ba museleke ba moi mikie moi noir boye ke ba museleke ta bongo ou bien bolele na ndako boye moi ba mikuwa moko boye et bimile msusu bien kota ba ketch dans les vides côté outil et banité bolali bona ndako mkomso komba boye okuta ba chassis na ba matiti moi mike et kangama quelque part na kwa ndako ke ba bien les mes arbacines mo satanique ton sur la moni azoya lembi bon soit bengi quoi na so c'est interpréter ebsinga na okokate na koma place ozate na okuya ngabi okuete na bizela ton tombola liboko na transmettre force mbala moko na tabi ba korbo akuya ce que ndako mama mobo ton soit akuya ka pena donc ya korbo pena indeke akuya ce que na kaza ndako so ton akuya alingi siko a se décomposer akomata pourquoi kim na ce sont meki ko changer pour ce quoi déjà ba moni bazo bonso ba tuba musiko ko luka ba ko bomai mais comme meko changer le moto c'est là ka bongo le bilo na sala so so prière espoir na ya le ko sala ki korbo na zala et puis masiko ya pa na ngai so ton so na sala ka prière ka ah maman na kota koti bien aimé dans le Seigneur nzamba za malamu mati fani maman na kota ki pate korbo ki pape libayate on va se comme ça l'autre sur la manette kokotra koti boy abanda mbana ma prière d'autorité abi na yebi source ya provenance na yo te na yebi koto outi te ngai na ndaku na ngai na bokola ba nyama boy te ngai na bokola ba pigeon yo mati fani mama na loba na ba nyama to na bokola au na kata lipango na zakina ba taba azalaka na ba nani o ba ba pourquoi mikio ba cochon mama na bi atangi ba hone abanda mama mati fani azo déclarer azo tanga abi ngana ndaku na ngana bokola ka banyama ya babilo kwa boete ngana ndaku na ngana kombo Yesu ngana bokola ka cochon na bokola ka bamabata na bo mati vantanga zolo bana kombo na Yesu na koto uti na misala na yo ngana bandiko tumbo mati vantanga bandiko tumbai na biso unanga koto na zalaki moto na makolo moto taba no baliko banuba ngabi akufa moto ti na localiser bwe na ozo ya lisouti des places où on a des corbeaux pe ayako limongai na ko tika lisusu na corbeau te corbeau abungi bon maman na zu corbeau boaki m'appelle la fin du moto toute la journée matifani moto le kwa nzima kolo batengane na kata makala na pela ke na koti ba singa il faut ba lexo na mai ba ke ba koti na mai place on na livre na suka parce que faut de ba biloko na matifani wana to bomba te parce que so do bito bomba ngoza mabe wana comme na suka to la ba photo ba place mususu même si ba tête mususu to talaga ba to bazo la bondo ki mais ça na biloko za réel ba koti na place wana izana caro ba caro neti za boye ba tu mo esko libulu mo ya mulai béton ba tamai ba zwinga ba koti ngai ba lobina ngai bana maintenant ko kota na mai o lobaka to so na koti na bando lobaka. Merci frère baby tango koti tango na koti na mai na bandisiko loba oh Jésus au pesenga félicitations au remercier ngai voici maintenant le boko o betanga e caché wana nazo kota so na koti na bimina temi na bando loba tala le boko o betanga e caché yoloba ki na ngai na kozala toujours brave devant yo yoloba ki kotika ngai te nazanza mimi muso na kuma milateka yo mais pourquoi tiki ngai bazwa ngai korbo na koti souton na bimi na bi oh Dieu voici la force o la te ngai nyama neno tiki mutu oyo abomela ngai eloko na ngai pe abomela ngai eloko oyo na sala ni musala oh Dieu abandonné ngai to so na dindi siko ya suka be pa na limwe na maso na biso na kati siko ya mai Elizabeth siko afandi siko na ba sirène mususu na biso ngai pourquoi oleli makasi boye Dieu ki mawate pourquoi oleli makasi boye ngai pe na okilo mawate habitoza toujours dans les cœurs au perdre eloko mo ezaki cher envers yo et alors ils ont la cérémonie et ça les mapona matanga na yo ko banga te ozala récompenser ndimba moko ali na ye ko bima to so na bimi siko boye na mwenda na kati église on va pesinga ba chaussettes ba bilata na lati ba chaussettes ba singa banda loko zonga ndako te au sala awa encore 3 jours jusqu'à ce que ozonga ndako. Merci beaucoup. 3 jours ici mon ozonga ndako pour aller to suki awa on a eu vraiment le temps avec le frère baby parce que to zokae boye et puis ba épisode to sali moi ebele parce que internet ils a Gonga et puis ils allaient vraiment et consomment bien aimé dans le Seigneur. Frère baby, l'ilobano ya suka pour na émission mokola lelo. L'ilobasuka na bige journal lelo ezama be pona ngai. Na le bon sens parce que ezana ba le passé monsieur senga te to kanisa. OK. Donc nzambe na likolo na bete
asunga ngai nabi akoluka te kino ezonga ningi ezonga même si atato sola boy ya moko na ozonga na likambo wana mais nzambe na lola na likambo mama donc bana nzambe ozali kolanda ngai eza makambo o diable asali et alors na kati na nzambe nabi te on continue toujours kosunga ngai donc nabi que journée et baby mais nzambe kosunga ko raisonner makambo bongo ko sala yango donc nzambe na lola akosunga ngai makasi penza nabi ka kosunga ngai. Merci. Numéro ya papa Timothée 089. Numéro ya papa Timothée ils ont un téléphone son de koko et debiso apesi to bimisa numéro. En attendant na pesi bino so merci Bible Biso, restez branchés sur Nazarene TV. Beau s'abonner massivement et puis pour consommer l'album na Trône en France partout bisika bozali na lingi bino mingi na bolingo ya Isumasia Joana Kasinkolo Asungawi plus 240. En tout cas bandeko bazali kolanda biso au pe azana besoin soit asola nanga ou bien azana besoin azwa lisungi na niveau ya spiritualité à prière akoko benga na numéro oyo ya papa nanga Timothée plus 243 89 99 27 216 plus 243 89 99 27 616. Donc répétez plus 243 89 99 27 616. Na lingi bino mingi botika la brancher na chaîne na bino bobonde la mine pour na frère baby bobonde la mine pour na la princesse et puis pour na le Nazarien mobimba oyo tozo sunga mananguya ya nkolo Isumasia ba big salutation na bande ka frère ici de Marlène Bouy, papa Guy Labal et maman Laurien, la maman des garçons et puis Nathalie Moussibou na maman Madeki Bani, que le Seigneur vous bénisse, né cap depuis les États-Unis, maman Betty Kokilea, maman Fora Tabou, bino tout, vraiment, on a passé une big salutation, on est de cœur, il n'y a pas de souci, Tolobini frère baby. Ciao. Bye bye, Nzambe asunga biso, tolonga longa Nzambe, bye 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 bye. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, que vous acceptez Rabiso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi mingi les Nazaréens vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique donc moi to ko tsa ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news dans les Nazaréens news nde ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komiango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît Bible ngakolo Bible ngala sœur Tiffany Bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique, voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens news. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens news parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali donc tozo suka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et remember directement dans les Nazaréens news donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et remember na les Nazaréens news
quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, Boko s'abonner et belé. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau en France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Let's go. Merci Jésus.